mbote lisus bandeko nanga nabino bandeko oyangai tokutani ezandenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat to signa Kinshasa, la capitale de mon pays. La RDC tirée de tous côtés. Et qu'on passe au kato kotika la mobile. Ndenge pe biso na katia musala o tiré de tous côtés. Compliqué. Bon retour à Richard Compagne, qui est actuellement celui en Belgique, après un long séjour à Kinshasa, la capitale, et pour le dépôt de sa candidature. Le lobande konangai tolamuti débat ezali ko continuer. Pour les uns, le gouvernement ezali ko pesa makokite mbongo yo esengelite pona organiser ma ponomi dans le temps. Et qu'on s'est posé problème logistique. Makambu ya avion, makambu ya déploiement ya ba kit na ba intérieur et qu'on posait problème parce que esengeli konote que gouvernement congolais ba décidaki ke ba organiser ma ponomi bango moko sanke mbongo moko utalibanda. La Monisco aye koloba que tout ces temps to pesa kabango ba moyen à ko déplacer biloko. Lambert Mende Omalanga alobi ke tozana ba vieux ezalaki destiné pona force aérienne na biso armée mais tozui to pesa ngo seni pona ko organiser ma pono. Est-ce que la CENI a les moyens qu'il faut pona ko organiser ma pono miango bien to kende kaka ndenge wana to komi place moko boy to komi bloqué. Bamisusu ti sikoyo bakosenga katozongela ba dialogue. Dialogue sikoyo to komi tu les apona to solo la nini. Un peu compliqué. To solo la nini et ko profiter na nani. Ba priorité komi misusu. Yango na senga kina bandeko oyo baza actuellement na Bruxelles. Tangu boko kutana parmi ba makambu boko réclamer. Bo réclamer pour na trouver solution par rapport na animation ya mwana mboka Etienne Tshisekedi. Certainement biso nyonso tokoki kobosana parce qu'on est libre de mouvement parfois. Mais ça quand même na mutu moko aza cloué à côté le matin à ko bouger te avant da wana parce que mobali na ye depuis akufa kundama te. Pouvons-nous attendre mukolo ba élection ko salemaka siko so ki ba élection ngo salemi et que l'opposition s'organisait te ba perdre yango, qui deviendra le corps de Etienne Tshisekedi? Mbote Nale Kinanga, ambassadeur Luzombe. Merci beaucoup na maman Liliane Chibangu au Azana Pennsylvanie, kuna na États-Unis d'Amérique. Maman Liliane, merci beaucoup. Maman Pauline Lumumba alobi que désormais na Pennsylvanie, tozu muto akoti ko représenter RDC monde. Parce que pas seulement qu'il y a pesi contribution, mais il y a Zuka Mbula Mobimba. Il y a 2018 a pesi contribution. Mais en dehors na ye a sensibiliser batu misusu ko tiambongo na Libenga Congo. Maman Liliane Chibangu, merci beaucoup. Bolingo ya Congo etali makana bizaleli ezana malobate. Parce que Kolobaloba sans proposer des pistes de solutions, même Koboya pour dépenser $10 par mois, ne fait qu'un minimum. Nazala bande komissus, ba signa ba ordre permanent à $30 par mois, ba missus ya ba $50 par mois, ba missus ya ba $100 par mois,
eza par rapport ya niveau azali kozwa makambo ya Congo. Mais 10 dollars, 10 euros, 10 francs suisses, oh bako senga pour que wotia na libenga Congo. Eza mbongo bimaka nango, osomi kama hamburger, osomi boy, moko liepe yango te boaki yango. Mais mieux go boaka yango, ke wotia na libenga ya mboka na yo. Mais tango kotelema, yo wana kobeta loboko na tolo. Bo vanda. Vanda. Sala cop na yo. Sala cop na yo, mona na deko yoka makambo ya komba oyo, yo komisango cop. Na loba na bino boye. Komba eza kayute. Kayu eza boulot mutu asala kapona azwa mbongo à vivre. Mais combat eza bolingo ya un Congolais vis-à-vis de sa patrie en danger. Et quand on va na combat, on se dépense soi-même et on dépense aussi ses avoirs. Et donc on a l'obana battu, on ne va pas en politique chercher de l'argent, c'est du vol ça. Et ça mouyibi. Ce qui est en politique au Lukambo, c'est mouyibi. Yakoba ne konanga chaque fois que nous nous tenons, donc nous kaka qu'on convainc, qu'on conscientise, binomo comprendre les combats, oh batouazo ba combat, résistance, ba combo eleke belé. Ezanini, ezamalobate. C'est ce que je dis par rapport aux opposants. L'opposition est à gradité, est à comboté. C'est un comportement vis-à-vis un régime. Mais opposition peut passer la Congo carrière té. Carrière et opposition té. On est dans l'opposition pour un temps, on s'organise de renverser la majorité qui ne gère pas bien pour être remplacée par une majorité consciencieuse, capable de bien gérer et de changer l'image et la situation des Congolais. Donc, le Colongola batuna ba slogan. Toko salabo. Toyeba makambouana na trop. Retroussons les manches. Objectif 80. 5 chantiers. Révolution de la modernité. Donc, vous trouvez que dans tout ça, le peuple ne se retrouve toujours pas. Topé sapé merci Nandeko Gauthier Mwini. Oyo à partir de Kinshasa, la capitale, à Tchaki Mongo na RDC Mon. 50 $. Na kati ya compte ya RDC Monde. Azana Kinshasa a contribué. Ndenge moko na ndeko moko nous attendons qu'il nous envoie son nom. Azana Lubumbashi atinda ki 10 $ na ye il y a mois passé. Atinda ki ango à travers nous. Merci beaucoup et courage. Toko zela bande konanga bazana katako. Oba prometaka. Bande konanga bazana sakanya. Bande konanga bazana kinkonja. Bino bande konanga bazana bulumbu. Bande konanga bazana luozi. Ceux qui nous suivent na Matadi, pe na Mwanda, na Talatala télévision. Et Pande Konanga Patrick Palata. Chaque jeudi à 21h30, nous sommes sur Talatala télévision. Mais na kati kaka ya likambwana oto koloba ya RDC Monde. Tolobi que bandeko ya RDC Monde ba comme famille. Bao ba signa ordre permanent. Bao ba tiaka mbongo na compte ya RDC Monde. Boko kiko benga mama tina Congolo parce que bako créer un groupe WhatsApp d'abord et qui sera suivi na makamususu pour na ko élargir. Faut vous communiquer. Bo s'échanger ka ba information bo solo la. Boko benga mama tina Congolo na plus 47 916 63 443 plus 47 916 63 443. Bobengi mama tina Congolo parce que pour que azwa ba numéro na bino pambate posa ezaya ko créer un groupe WhatsApp ya RDC Monde parce que RDC Monde c'est une famille. Il faut to solo laka to pesa na kabambote
tope salaka makanisi mama Liliane Chibango ezande ngwana te hein mama Lili RDC Monde Kakaboy yango mama Pauline mokolo ya discours émotion ezwaki ye atali place awuti ndenge makambo yango ebandaki degré ya diabolisation ezalaki même ntango trontango tolance yango ndenge balamukaki epa bato ya mitema crampe mitema tenai kende kosala mécanique parce que soki ozala na garage ndoko okaka biloko wana oyokaka na motema olie esalaka na motema parce que ekoboma yo kende na zekoko mulumba il faut ça la garage moko ebanda koengage bato ya mitema crampe comme ça bazofongola baboulon ndeko na nga Gauthier Mwini toza na yo na Kinshasa. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Au signer ordre permanent chaque fin du mois. Et ça kaka 10 euros, 10 dollars, 10 francs. Ndezolo ngana compte na yo et na compte ya mboka na yo. Comme ça toko koma na niveau moko ya indépendance économique. Indépendance financière. Ya ke toko telela mutu te. Parce que la main qui donne, c'est celle qui domine. Et kozala tozana posa ya nini ndenge tokenda omoni tangu tozo ko rappela kabino na compte na biso YouTube mwana kolo lopango ba elema ya kalakala eza pamba te eza ya keboye baba kwana ba recoin ya mboka na bino mwena ditu tala petit wana biloko akolo tokenda kuna auto publier photo balobi ye wana tala azalaki na velo akomi koya na poto au moins biso ata soki nazalaki na velo yango heureusement ke nabotama mukolo nazalaka kaka mukolo ainsi de suite hein bongo yo siko komba ngo yango wana komba ka yango wana tokenda na bagwado bakananga bakabinda bachwapa tala école ya bana tokokoma na niveau ya teke bon tosombeli bana bokende kosombela bana batole lokola ba papa bonheur ya mikolo ba politicien bango nyonso to babandi kosala tout moi donc pour distraire pona koyiba pep tokosala to décider lelo tokosala ndenge nini tokosala clinique to hôpital na jera toke tosali hôpital etikali wana na poto biloko eza ebele bandeko bakotinda matériel banini tochango na kati ya hôpital wana mais ezala quand même etongama bien evandi na bakisi bandeko na biso babandi kozwa soin a tozalaka na assurance santé te tolobi ekole tosali ekole ya bien totie bana na bacondition ya malamu olie biloko yake non oyoki marosi akufi bino wana na bapele telefone oyo asali boyoki boye koagir par émotion totia mbongo na libenga ya Congo. Comme ça quand nous sommes devant un problème nous savons où mettre la main pour na kosala nini naloba awa ne fût-ce que 1 million de Congolais avec 10 dollars par mois, on aura combien d'argent chaque mois? Et ça, biloko ya ba prêt à porter na ça qui bino de. Que boko mona ba compte moko ya prêt à porter ba yebisi bino muto. Mo yenda kosala skoyo compte ya diaspora. Botika lokuta ya bana mike ya modèle wana. Nana éviter. Biso doit na posa ba polémique te. Ba polémique eza biloko ya batu qui se recherche encore aligné baye bon quelqu'un la quête à la recherche d'une base hein il y a pas tout quand même avant de la que yende donc muto à la recherche ya leadership moko bonda ko taka na polémique biso ba tamweta biso te muto à la recherche ya leadership
azoluka za leader nanu te azoluka comme leader il faut ça la moi polémique na ba ba comme déjà ba leader na lobi boy mutu azana posa ya akoma leader azoluka nanu ndenge nini ba koma ka leader olia kende ndenge mutu akenda ka s'imposer yako kende na nzela polémique ya mike ya bana mike na ba baza ba leader parce que tango bakolanda atangi mutu aza leader bakotia eka biso toza kuna te mbote na bandeko nanga tu o baza na Congo central mbote na bandeko nanga tu baza na Maniema bino boza na Kibombo Salamabila mbote na Bashi nyonso mbote na Bafuliro nyonso bandeko nanga tu baza na Uvira nazo pesa bino mbote chaque fois na pesa ka bino mbote na kanisa ka bandeko nanga o baza na Lille Shopping na Suède mbote na bino tu na banzi soki nzamba sungi to komona na lisusu yango wana musala bandeko nanga. L'autre information que nous avons eue ezala que dossier ya Moïse Katumbi Chapwe ezala qui classé sans suite na Belgique. On a ouvert une enquête par rapport à la falsification, je ne sais pas, passeport, ce qui n'est nini. Toyoki lobby. Bah, ici, ce qui est dossier est classé sans suite. Banquette ici. Est-ce que Zaya Solo, ce qui est Zaya Solo, bon, bah, tout bâtiment qui m'a le tout autour de ça. Bon, un peu courage à Colomena. Bienvenue à maman Julie Moubenga, la Kinshasa, la capitale. Bon rétablissement à maman Blandine Kleber Maleko. Hans, Suisse Congolais. Mbote la communauté congolaise. Nyonso ya Dallas. Ya Minnesota. Bino bande konanga ya Washington pe ya New York. Bande konanga bozana Boston, Los Angeles pe na Fresno. Bande konanga tout. Boza à travers le monde. Paris, Belgique, donc France, Belgique, Allemagne, Danemark, Norvège, Finlande, bino tout. Maman Jeanne, Boni à sauve. Il faut tout sentir paix à sauve dans la RDC monde. Parce que d'abord, maman Jeanne en tant qu'individu, n'a papa, en votre qualité de Congolais. Ensuite, elle sauve en tant que structure. Il y a Mounen. On est convaincu, n'a pas paya, n'a pas africain, n'a pas tout news. Merci, Bande Konanga, John Connexion. J'ai fait un service, les lois en Anzela, à Kokende Suisse, n'est to Yelsa Kibino Genève. À Kokomakuna, Basel, Milouz, Bokozala Zalanaye, Botika la branchée. Mais les Congolais, ce qui est plus essentiel, c'est la patrie. La polémique est zabilo kwa pamba. Même leadership. Nga na mona te kasavu ba sala leadership parce que ça la polémique na mututé. Leadership ya kasavu eza mutu. Compétence na qualité na ye. Leadership ya Lumumba, ce n'est pas parce que ça la polémique na mutu. Je commence par le père de l'indépendance. Ce n'est pas qu'il y a ça la polémique na mutu. Leadership ya Tshisekedi eza parce que ya ça azali ata kolobati. Mais ceux qui ont moni mutu ba polémique, ceux qui a vendu il faut attendre ka ba kombo ba la recherche et le leadership pour za nangote. Il faut attendre ba grand pour que ba tchalika. Quand ndenge tolobaka parce que leadership ba force ka yangote. Ndenge biso devant kana ba bureau na biso boy. Monika batu baye. Bayebi bisika bakenda ko se plaindre. Bayebi bisika bakenda kapona koluka. Ata mungongo na bango yokana. Bien que nous ne sommes pas dit tout l'incarnation de solution parce qu'on n'a pas un pouvoir quelconque. À part kaka kimwana mkolo lupango. Yango babenga kabiso villageois. Tala yiwana na vélo, tala yebi kola tati. Bon moi on a défilé de mode. On a pas ça défilé de mode était. Yango moni ba yaka yaka. Ezala batu ya ba malade. Ezala banani ba edimwe ba sportif. Tout le monde va to ba yaka pa na biso.
bato ba moto tango va se sentir tracassé. Bango wana mbango wapi. Et nous nous sommes déplacés pour na kokeni. Koyeba d'abord likamwango nini et pesi bana mboka batombo. Eloko eza wande to luka to ibate to botola te to luka na mito ipona misale zate yango wana biso to komi bawewa ba place to koleka bazokanga biso na butu na moi ba moto eza na ipe king mais sikoyo to sala nini to botola batu to boma batu to iba bon musali to kosa na Kongo lisusu to nyokwa miboye tali to toka ba moi to nyokwa makasi mais ba nyokwa to place nyos de l'objet révolution et banni. Donc on va toucher biso, va y avoir que moka et comme si comme ma paix. Général Kasonga lobby bakanga ba moto te to banda kosala moto ti ba 23 ti 0R mais sikoyo to komi komona tracasserie eleki ezala moi ezala butu baokanga biso nde tozo ya boye tozo senga pona ba mikonzi ba respecter parole na bango. Ok yo be lobby boni te ngana bakisaka lwande kwa lobby parade ya lena kalfungula. Son excellence général Kasonga alobaki bien alobi boye. Alobaki bo travailler jusqu'à 0h. Alobi boye abina tikeli ba monteur ba travailler à partir ya tongo ti 0h. Au-delà de 0h nde bandi ko déranger bango. Mais tu comprendre que journée oya alobaki lobi lundi mais lelo mardi batu ana na itaga na coin ya village tracasserie moyen te tu pas moyen te maison communale ya commune ki. Banani bazokanga bino. Bon, bateau te ba ba bureau de na carte na la police baza complice na bango na la police pour les rabat mbongo. C'est la complicité à la police na bureau de na baja moko ya simple ne ba koti na nzela ba na ko tracasser ba to lembi tracasserie na mboka partout to ça to kota na ville te to ça rokadingi mabe to kota ba cité mabe to sala ka wapi to iba to lembi bango to lembi Bachela biso tracasserie poki kuluna ezonga lisusu na lobi boy bakanga na tango na auto dépasser 10 000 fois pour moto oyo 10 000 fois pour moto oyo na ebité général baki to bula bakanga moto te to ebate to sala nini na mboka oyo ando ka laser sala nini. OK voilà bye okokende parlement ndoza boyo okokende kolobela biso na parlement mpo makambo bo tolembi bato moto baza banyama te ndeko Eliezer kende parlement tokovandisa yo na kiti biso bato moto nde tolobi betana na maboko betana maboko ndeko Eliezer betana maboko bien. Voilà ezali bongo bandeko ya bamoto baye ko surprendre biso diku moko ba surprise ndenge wana. Merci na petit nanga ambassadeur Luzombe mama Jili Mubenga komaki ayaki awa na Kisasa ako vivre événement oyo ndenge tokoloba boye devant notre bureau. Merci parce que namona ki petit nanga ambassadeur Luzombe na Rotterdam. Merci bandeko bako tomboka, c'est ça le peuple oyo bino kaka nde bamemaka lisusu bo banda koakompagne bango na bakampagne na bango tokosala lisusu te makambo wana te tokosala lisusu te makambo wana bazonyokola biso tokosala lisusu te oyo bazwaka wana bafutaka bango mbongo biso tozodépendre na biso moko okomprendre ndenge toponi yo boye yo fokende parlement okoma kolobela biso toza bato na bango te tracasserie eleki makasi eleki esengeli batika Busana olobini ceux qui va moni kaka moto nde commerce
bakanga sumituka te kaka bato ya moto so bakangi moto 60 000 50 000 tozwaka yango wapi na moi makasi bopofanda ya 1000 francs ekotaka mpe pese te moto komaka so okomi na kwe wana opesa 20 000 topesi boyele te tala nano age na nga oyo naza na 21 ans nazofutela ndako ya bato naza na mwasi na mwana bazokanga moto na ba 19h55 pesaka 60 000 soki 60 000 eza te ti lelo moto na ngai ebungi nazwi moto ya bato na bandi kobula nango babimisi nga na ndako na ngai mwasi na ngai ake epa na bango na mwana azobela siko ngai nakomi kaka kotelengana na moto ya bato tala nano makambo esekirite eleki na mboka na biso ndenge naza boye naza diplome en peda ozomona naza desiste nazwaki na 77%. Ozomona mosali eza te tala nano Merci, merci. Toti la batou baleka. Ouais, merci beaucoup. C'est ça la réalité à Congo. Et na simanango na nango ko voter to éviter. Merci. Et comme la compétition là, par contre, on a un parce qu'on a bien au sous, on va faire les sous. Donc on a voulu dire qu'on peut tâter. On a vendriema, on a général à lobby, donc on a visité, tout on a cité, c'est à 0 Ce qu'on a le lot la police là, il y a Itaga. Hein? Itaga, on va déranger. Fin de faire on aura 15. C'est la montagne contre la bango. On va étranger, on va na biso. Je peux toujours débrier. Pas de quoi ça va me y venir là. Toboyi. Bango bakanga moto baza na base. Baza na base ite. Bakanga moto kwani. Honorable Eliezer, Atali, a libéré la moto, la Sucette Jaitaka. Honorable Eliezer, Aoumela, Dieu passe pour la bise de population. Papa Lupangu, Babi, moi Lupangu, à bout de la raté. Merci, Papa Eliezer. Oumela, Papa Eliezer. Maman, on a un locataire. Parce que problème est d'awana. Nakendaki opération ezalaki ya la police te. Ezalaki bato ya transport. Alors namoni ordre de mission na bango. Natalisi bango ke kozala malamu te. Lobi bolobi ke bato ya moto va travailler. Eloko bandi kokanga bango. Kozala malamu te. Yango tomeki ko faire comprendre bango ke bakoti kosala yango le moment te. Comme ça, vous êtes libre à kosala musala nabi. Merci beaucoup. Amen. Honorable
te ye bamidi wana général auti koloba na lobi bazotosa mibembo te libere moto na ngai bakangi ngai depuis 8 heures nasengaki bango poni libere ngai poso 4000 babongi ntango honorable akomi alobi libere moto na ye sur place balibere yango awumela bakangaki te moto na nganga nde président na bango awa mpo nde nayaki naza na débat na ye komona baye kobenga de commissaire aye aconvaincre bango mpe moto nyonso sa condition abaka mwa prière na bango message na ngai eza ke batika moto osala mosala ti ndenge gouverner akolobaki bakanga moto mpona plaque pesa bimi nanu te mpona plaque me bano oyo basengasaka ba 500 baye kobimaka mpo bakanga moto sans cause topekisi bango mais sepeza mpona mokolo mpango te biso todifere bango biso toboyi batracasserie oza tracasserie forcé ozokanga bato sans cause moto balobi général autolo balobi bakanga moto te mais ya yo bima olobi abandokaka moto ezaka yango botika la branché RDC mo kakabo tomonani